L'homme prudent voit le mal de loin. Taulier Bango. Feu! Feu! Histoire. Oza histoire ya ba historien. Yoka message oyo. Oye bandenge ya kotambusa vie. Zoé matoko chante. Ce que perdre na vie est comme histoire. Histoire ya ba histoire za histoire za pesa histoire. Na vie ya moto. Oh oh. Lobi na yo zalaka na bosu ebele. Lelo okoma pauvre koma histoire kobeta masolo. Na bato nyonso ke ozalaka na ba château. Na bato nyonso ke ozalaka na mituka e. Na bato nyonso ke ozalaka baron. Oyebaka kobomba te lelo okoma diakeri. Wanfie bavie mosu batikala fort. Nzambe ye moko ayebi tina kela na ti. Étoile ebimaka na likolo pamba te. Moi pe ebimaka pona moto nyonso azwa ye. Chaleur bénéficie na énergie. Lobi nanga nzambe moto ayebi. Lobi nanga nzambe moto ayebi. Bosi nanga ekoude baya nzambe. Soki na bombi te kozala mawai. Soki na pesi te kozala pe epasi. Nakoyeba ko prepare lobi nanga nde lelo. Nakoyeba ko prepare futur nanga de le présent. Ekomaka histoire ke nga azalaka na boye. Nazalaka na mituka, nazalaka na bandako. Sikokoma na omuta badamu mawa. Batikaka milembo na mitema badashe. Batikaka milembo na mitema badashe. Dashe na moke yo konsuwa yeba kobomba ndambo. Na ndambo yo kobomba lodi yo kokoma pretende yo koninga na vi. Na moke yo konsuwa yeba kobomba ndambo. Na ndambo yo kobomba lodi yo kokoma pretende yo koninga na vi. Koki kobotama mobola, mbe kokufa mobola ezande shwa na yo moko. Soki ozwi mukelelo, bomba kapenda mupona lobi. Yango ekopesa yo valeur na miso ya bato. Soignaka pe ba relation, soignaka pe ba relation, sololaka pe bien na bato. Soba ennemi ne tableau. Amine récréation, fête inende sortie. Sobenenine tableau. Amine récréation, fête inende sortie. La vie est alimona surprise. La vie est ali faculté à surprise. Yomoto mesana kootse kakabaninga. Yomoto mesana kooto la kabaninga. Eba koyo yebite. Nini la vie est bombeli yo, bozuto bozangi. Bomba di benda okoma lokola Washington et 4 fois prêtre. Bomba kana yo okoma lokola papi gene. Bomba kana yo okoma lokola mama Congo erga la bénédiction divine. Nous allons pour finir des critiques. Batika kabile mbona mitema batache. Batika bile mbona mitema badashe. Dashe na moke yo konsuwa yeba kobomba ndambo. Na ndambo yo kobomba lodi yo kokoma pretende yo koninda na vi. Na moke yo konsuwa yeba kobomba ndambo. Na ndambo yo kobomba lodi yo kokoma pretende yo koninda na vi. Salam yasa tona vi obosana bandeko. Omela masanga osalam yasa na basi. Metala lelo mbongo ezali susu te okomi kolela.
ba oyo baseka na yo bangonde bakomi koseka yo. Kweli tabu sana, tabu haujiwezi, unaanza lomba lomba. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, notre Dieu, nous te disons un grand merci. Merci de nous avoir réunis en ce lieu. Que l'honneur, la gloire te soit rendue. Dans notre assise entre tes saintes mains, ta parole déclare, il est agréable et doux de frères de demeurer ensemble, car c'est là où tu envoies la vie et ta bénédiction. Que ta présence règne en ce lieu, du début à la fin de notre manifestation, que tout se fasse pour ta gloire, dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur, qui prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Batata, mama, bana, pe bilenge ya Makonga, pe Yanjili. Pe bino, bandeko babiso, bana Yanjili, oyo bavandi na mikili. Bokolanda biso na internet. Et puis, coordonnateur ya Aden, oyo aza na kati na biso. Pe bandeko ba invité banso. Mbote na bino. Bon, lelo, za moko la fête pour nanini. Eleki mibu do bambula 50 balabala na biso. E nyokwa maki na makambo mine oyo za kotungisa balabala na biso. Likambo ya liboso za kotungisa balabala na biso za nini? Pasi ya mbula. Tango mbule betaka ndenge mai etondaka na balabala na biso. Alors, tonyo kwa mingi na situation na pona nini? Liboso tango ba boti na biso ba eki na balabala oyo. Soki mbule beti mai ezalaki, soki mbule beti mai ezalaki kokota na balabala eke na terrasse ya sima kuna eke ti na terrasse ya monene kei. Bon. Tant aux indépendance, papa ya numéro 13 akangaki balabala. Parce que ozalaki na couloir moko. Ezalaki na numéro 13 ekoti na mapango mibale ya nini. Alors mai ezokende kweya na kanivo oyo ya monene kuna. Pana kangi balabala mai ekomi kovanda awa. Alors tango Mobutu aye kosala cimenterie ya Sinat oyo ya Kimpese aye kozwa mokano moko il faut mapangu nyonso tu ya Kinshasa esalama na babrique. Juste pour basima etambola. Potango wana tozalaki na ba parcelle ya Mankandala. Ba Mankandala eza banini mai ezokota na ngo. Tato bandi otia banini oyo mai bani kotonda. Na famille na nga kutolinga tokufela mwana moko. Ba mai ezalaki kolana neti lac. Mwana moko akomaka sango, Abbé Charles Tatambo alinga amelaka mai awo. Alors likambo wana etungisaki me donc eza monyoko ya liboso. Alors pona kosukisa likama wana bon surtout na likolo bazwaki habitude ya kotimola mabulu de façon que soki mbula ebeti libulu emela mai mais mimesano moko ya mabe ezalaki ata batimo libulu bato bazoya kobwaka basalite wana ta bazobwaka basalite. Alors moyen mai emelama pourtant bozobwaka basachet na kati ya mabulu moyen mai emelama eza te donc situation ezalaki change te. Wana likama ya liboso. Likama ya mibale molili. Molili na balabala, surtout na butu. Toyebi bien Makonga, donc tolo wana kati ya njili ebi na kati ya Kinshasa. Makonga ezalaki moko ya balabala oyo eza molili mwindu penza na butu. Alors surtout sangisi makambo ya mbula. So mbula ebeti na butu soko zokota na Makonga faut faire très attention.
soit au tient le colonel du boulot, au boucana, tout ça. Donc, les acquis situation m'ont passé. Et puis, les alliés qui paient sa insécurité. La carte y a vu na biso. Wana, l'ikama ya mibale. L'ikama ya misato, bosoto. Balabala na biso, les acquis parmi balabala, les acquis très sales. Et je me souviens, Banda Faustin a Kena na poto, de qu'on a biso fondo, a Kena na poto, a tikala gotia makona balote. Soko bomoni ndeko ya jo koti avandi na pa nanda afandi na kati ya balabalo. Eza miracle. Miracle ya nzambe. Azao mona balabala biso molili na ndenge ya molili. Molili, ndenge akota wa. Eza neti nzambe mutapesa ke torse po aya kokota na kati ya balabala. Na yebi te soki bozo sentir. Alors, bosoto. To yebi bien bosoto, ememaka makama ebele. Bosoto ememaka maladi. Ezaka ba maladi mususu. Na yebi te peut-être nzambe mutabatela biso. Ceux qui tozui foule ezalaki wana, place libulu esalamaka, potopoto ezalaka wana. Supposons ceux qui choléra et côté na kati ya balabala, combien de bateaux vont courir? Est-ce que vous avez un bon représentant au Kunda Batouana? Nous sommes tous les équipes à passer où tu vas vivre en kati ya balabala. Nous avons tout dit ça qui balabala na biso paix et baby ça qui le coup ya balabala na biso. Problème ya ba kuluna. Konga banda et banda. Ma Konga et tikala ko vivre jamais problème ya ba kuluna. Mais ba bandit, na baba na biso tozaki na ba bandit te. Balabala na biso tozaki na bano batangaka, na bano babetaka bali. Hein? D'ailleurs, Makonga ba bengo Makonga champion. Tozaki na nzemo ba bengo Makonga champion. Tozaka na ba joueur, tozaki na joueur moko même azali na Léopard, Carole. Azaka na Léopard oyo, hein? O ekenda na ba ni tout ce beta na ba mikili misusu. Même de Konabiso Faustin, Azalaki na 4 équipes monnaie, Azalaki na Imana. Et puis, bah, joueur rebelle, tout ça. Donc, réputation ya Baba na biso Zaki, balé na classe. Zaki na ba na batanga, na bano bazo beta balé. Mais, et l'équipe moi tango moko, babilenge ya balabala na biso, bakomaki ko sala taxi moto. Hein? Pour vivre quand même. Mais tant que bazo sala taxi moto na baye ko kutana na baninga musu basala ka taxi moto mais baza ba bandi hein o babenga ba kuluna bakenda ko yiba na butu tant que basangani na bana wana basali lisanga baye ko tia quartier général na bango na balabala na biso notamment na ba mapangu to ba mapangu mine numéro 11 numéro 13 numéro 14 na numéro 15 général na bango. Ce que baye na mo banda tongo soko baye wana babani komela bangi cigarette et puis baye ko zo mo mesano komela ninyo babenga ka bombe hein ça drogue moko ya makasi penza bazo komela aso ba meli biloko wana ba sali réunion na butu ba moto e ko zo bango al bakei bake ko sala mobudu na machette hein bake ba yibi na ba petite heure ya tongo baye al bakaboli ba butin na bango. Alors bango bakoma ko sala loi wa tangu bana bayaki na quartier na biso na balabala na biso moto moko eza kokota na balabala te soko za mopayo koti na balabala na biso okobima maboko pamba soko koti bakangi yo fo futa douane ba moto eza bazo boto la même ba moto hein omona mwana ye ba ko ayi ko tika ba kangi moto akena donc eza ki situation moko difficile à tel point que mon commission na kene na commission donc ba policier ba yeba balabala biso na kombo ya Kingakati oyebi Kingakati la kisi keza esika moko oyo mutu ako ya tepo aya kolongola batwa. Alors mapangu mibale to nyokwa maka na situation numéro 14 na numéro 15
Numéro 15, Zaki Sika, Bazotoka Maï Nabang. Imagine un peu, tant que Bana Bazaki Awa, facture, il y a Maï, il y a numéro 15 et Mataki. Le double. Zaki ba facture à 8 000, 9 000, pouf, et qu'il y a 17 000, 20 000, etc. Tout ça là. Dans numéro 14, voisin Abusso a Salage Bilangane à Matembe. Banana Soki Baye. Au moins, on a babou qui m'a tembelé wana, baké bazu basengi na bana bapesi bango banzudo, bazu nzungu balambi donc bazo sala ndenge balingi. Donc ezaki situation moko très difficile donc ba situation mine wana oyo ezaki lokola kuruza pona balabala na biso. Alors tozaki komitungisa nango hein? Alors, Mbula Oyo, ndeko na biso Fondro, azali moko ya ba fondateur, ya lingomba moko bana njili, ya poto basalaki, komo nango Aden. Association Diaspora Njili, Diaspora Njiloise. Donc basanganaki, babino, parce que moni na poto, ils ont une communauté à Bamboka Misusu, Basungara Bamboka na Bango. Bango peut bataille, mais non. Biso peut tous en Amboka na Biso. Tokoki peut go Sungamboka na Biso. Basangani, pour Baya Kobongisa Mboka. Alors, ndeko na Biso fondra zali moko ya Bakeli, c'est-à-dire moko ya ba fondateur ya di Sangawana. Alors, zako ya en mission, aye kokutana. Coordonnateur, il y a Aden. Pour na Kinshasa, ils allaient de Gonabiso Peugeot Félix. Il y a un coordonnateur là, wana Kinshasa. Très dynamique, il y a moko ya ba notable d'Anjili. Abundaga mingi pour na likambo Anjili tout ça. Alors, bazoko sala ba réunion, basali ba réunion ebele. Na kati ya ba réunion na ba ciblaki ba makambo ezotungisa Anjili. Notamment problème ya Mwinda, problème ba mai ndenge telema ba balabala. Na ba situation mosusu ya bilenge tout ça. Alors mobu oyo ndeko na biso Fondro asalaki ba voyage oyo eza déjà 3e hein? Ba voyage ami balé o asalaki Mbula oyo. Alors na kombo ya Aden babino to sala nanu expérience ndeko moko ya boma kombo na ye Amalfi. Apesi idée le bino est-ce que au démarrer déjà te kotia ba minda na ba balabala alepe a sensibiliser ki bande konaye ya poto batie déjà donné biso to tie minda na boma pe batiango na balabala boma na lisansi ya Amalfi aza na poto maza mwana boma. Alors bana ya Makonga notamment ba fidèle Fidos na cofondateur na bango na bana misusu tokotanga bakombo na bango wa bino biso peto tia maboko tout ça là basangisi mbongo ya mwana basombaki ba minda o ba minda na lingake ya to lingako to tiango donc poso to tia yango il fallait to tia yango 2 semaines avant mais na France bazaki na problème ya transport pour grève salamaki kuna moi retard tango ndeko na biso aye na programme oya Aden pona balabala aye kokuta likambo ya bakulu na o likambo na po likambo na suka na salaki ba démarche pelé akutanye ba konjaminene ya ville pe ya na lisungi na ye balongwe a do bana na balongwe ba moto so bo moni ba moto ba nyokota na balabala eza parce que banana bazali souté na lisungi ya ndeko na biso Fondro bobetele na maboko. Tu mi balé à Souka o biso tozwi na numéro 15. Tango asilisi dossier wana bo tozaki na dossier ya nini ya kotia bopeto na lisungi na ye basombi ba équipement ba pau nino yo rato na nino yo pioche ba nina na
ayaki na ba équipement ya kolata ba combinaison na ba gants na ba sapato ba bottes. Alors ba sensibiliser ki bana ba sukoli balabala motuba tout ça. Donc banda nini ane senti lelo qui de balabala le combo peto. Et puis miracle monene ba camion comme ba voiture gogo yana c'était ce qui komi place na poto moko ezaki wana. Même hier tango linga kitana se motuka ne kanga makiwana. Mais tant ba continuer ko tia bopeto banini ba mituke komi goya tinase. Kambo moko ya kitoko na kati ya vie na bino en tout cas il faut bosangana bosete. Dans nos monitos sang c'est ça ko sala makitoko penza. Pe esalami boye na lisungi ya bana balabala o bazana poto. Batiaki maboko ba fidèle, notamment fidèles. Pour y penza motaza ko sala démarche pour na kozwa ba modèle ya kitoko penza tout ça là. Fidèle na ba ninga mususu bandeko mususu ya biso tout ça là. Je te repèse bango merci mille penza. Banani yango. To kopesa penza merci mille na Nzambe d'abord hein, parce que il muta sali que situation na esalam. To kopesa merci na ndeko Amalfi. Ndeko ya boma wana. Ko muta zwaki ide wana ya baminda. Pe minda ngwe suki kaka na boma na makonga te. Hein, eza baminda na nzela ya Aden ekotiama na babalabala nyonso tu ya njili. Tokopesa merci na fondateur Fondro babengaki kuna Fondro mbala misato ndeko Fondro cheke bas. Tokopesa merci na Emmanuel Kikwakwa na Dani Mbuta baza na poto me bazo yoka bakolanda ngo na internet na Nicolas Bianco Masika surtout na Fidos na Moïse Ngetadidi Bob Minzonza ba ndeko na biso ya basi baleki na biso Beya Landu na Lili Petit Rufin il y a Sacré Marpeza Zaza et puis Didi Wey hein, Mindo et puis tokope sa merci na bana ya boma hein, o pe bango pe basangana ki pona bazwa minda nani tout ça il fallait déléguer na bango ya peut-être aye avant moi musika ebite hein. Alors pona bandeko misusu o ya poto notamment bana na biso bazana poto o bazana Amérique na bo bazana poto notamment ezala bino kuna bogoyoka na internet yozi Kinsaka na États-Unis la don tusi na Canada ya Odette Maricourt voix Toussaint na Yolande voix yo pasteur Mobezo Hippolyte na Allemagne yo Sele Kalusevico Sylvie Mbele na Maivon na Angleterre Anissé Mavuba Plégé Henri Paul José Nabiso Azana Bruxelles Mignon Sambu Nabino Banjilio Banso Oya Mekili Bozwa exemple ya diaspora ya ba malien diaspora malienne o bawara o ya Mali bango bazana ba association makaska ndenge adene zali mais bango bazo tombola mboka na bango na ba cotisation basala bazo sala misala minene na mboka na bango. Alors bozwa exemple na bango pe bola ta vision ya Aden pe bokota na kati ya Aden po kisalo me banda misale bandi déjà pour na mbongwana ya njili. Bozana mission moko prophétique ya kokokisa pe pona kopesa valeur na njili. Donc bozali ba Néhémie ya oyo bakosunga njili esekwa pe etombwama Nzambe oyo akela likolo na se akobosa na bino te esika bovandi akopambola bino meke.
pour Nabino bato makonga. Bozala ba kolo mapangu to bozala ba locataire. Tozwi ngolu ya Nzambe ya koyamba ndeko na biso Fondro oyo na mibembo mibale ya sali pe na lisungi ya bandeko na biso bana ya makonga oyo baza na poto atamboli de sorte calculer mibu ba voyage mibale ya sali pe ndenga bozonga akokokisa 32 000 km ya voyage 32 000 km. Donc les années qui en Chine, mbala misato, 32 000 km. 32 000 km pour aya couper sa biso bopeto na balabala na biso. De ce que ça prend bato moko ya makanisi. To seyo yo ga soni. Des années de motumoko za musika, awuti musika aye ko kombela yo lopango na yo. Donc aye ko tia propriété, donc yo za mota mbindo aye ko tia la yo propriété. Donc to sengeli peza ko za na soni. Mais suka ka na soni te. Soni wana il faut responsabiliser biso. De tout prendre conscience que so muta uti musika kuna ya kubongisa biso. Et là ici que biso moko to ko kipe ko sala yango 2000 km. Donc à sali voyage moko ya pamba. Ba mama to ba tata oyo bana na bango baza ba kulu. To za la sévère na bana na biso. Pour makambo peso changer d'ailleurs de situation il y a insécurité comme ma casse kulu ne yé sous ma casse na Kinshasa. Ba changer pe ba konti. Il y a sécurité. Donc moi no ya za la kulu na ceux qui ba kangié bakoki ko bomaye. Donc bato bazana bano bazana mobulu ya ndengwana en tout cas bazala très sévère. Ndeko mbote na biso mbote lisusu mais ngai nazali mwana njili nafandi na quartier 1 na Kingunda numéro 29 et puis hôtel on va venir ambassade na Sima naza notable ya quartier 1 naza notable pe ya barabara na biso na ye awa na kombo ya cordon ndenga lobi coordonnateur azali mais ngai na ye na kombo na ye coordonnateur ya Saden Linkoloba structure d'accompagnement il y a association de la diaspora njiloise na poto bango basala association ADN menanjili tumonaki na conseil na bango na makanisi pe na biso il fallait to sangana to créer structure moko oyo et ko accompagner bango structure locale ya njili et ko accompagner bango bato poto. Donc tu travailles en synergie. Mon coordonnateur et la structure wana vieux Michel Ngeli Botini afandi Nantsele na quartier 6. Vieux Michaud to benga kaye mais à somba lopango na ye na lemba naza mwana njili. Donc ngai nazali moko na kati ya lisanga wana. Nakobanda kopesa nano merci na Fondro 3 fois. OK. Likambo yo bosali manso to salaka e bandaka na likanisi na makanisi. Bongo likanisi to makanisi ezalaka e bandaka na batu banso te. E utaka na mutu moko. Mutu moko azui ide akamati ide na ye a sangisi bandeko a partager na bandeko pote ba accompagner ye na ide wana eloko bosali na kombo ya Saden. En tout cas tolobi félicitations à bana makonga
invitation. Saden ezwaki invitation hier. Cordon a Bengingai à lobby Papa Peugeot Kende ko représenter Saden. Voilà et là qu'on a hier. Donc Aouti Italie azali awa azali membre ya Aden na poto. Donc wana Aden diaspora nyonso ya banjilwa à travers le monde entier. Mais idée bandela qui na France mais ezako kola ezako kota bamboka nyonso. Vraiment eza esengo mingi topesi vraiment félicitations okumba pe félicitations ya Saden. Expérience au Bosali et go suka na makonga te. Je pense babalabala nyonso tout ndenge tant tozali kotanga toko donke yango toko luka to donke exemple oyo po soki babalabala nyonso inso ezwi initiative oyo ya ko électrifier en tout cas njile ko koma Paris to Japon ndenge to lobaka po bandal c'est Paris biso c'est Japon to lingi vraiment to koma Japon vraiment eza esengo mingi Aden oyo baza ko travailler bango moko te baza ko travailler na biso baza pe ko travailler na mokonzi ya njili to travaillaka na bourgmestre balobi moto alekaka mais institution etikalaka to bandaki na bourgmestre Moussa Esa Longwe lelo toza na bourgmestre ya sika Papi Mbumba Ngaliema. C'est un jeune garçon oyo a commis bourgmestre ya njili toza na ye elongo na kati ya Aden na Saden na niveau ya Saden en tout cas na balabala na quartier moko to sanganaka to zwaka ba besoin ya quartier je crois fondro a ebi to salaka ba besoin ya ba quartier to zanango ba besoin e ali mingi na kati ya ba quartier mais bandeko na poto bazui mokano ya liboso po ba électrifier balabala oya monene balabala ekaboli 3 na quartier 4 bako banda Aden wana ba diaspora na biso bako banda na ko électrifier balabala wana banda na makadam tina suka donc 3 na 4 après baye 2 na 3 ezali programme moko soutenu par la Banque mondiale bongo programme wana ezali na ba sous-programme na yango. Donc je vous annonce na yebisi bino bana matkonga na banjilwa nyonso bazali awo parce que toko sala prochainement sensibilisation na cadre ya Kinelenda ba travaux nini oyo Banque mondiale a ko soutenir a financer na mikolo mizali ko ya peut-être na mois de janvier njili ekokoma chantier monene Kinelenda ezali programme ya gouvernement partenaire monene ezali Banque mondiale et Banque mondiale aye ko intervenir na zone oyo ezali na versant ya Mayanjili c'est-à-dire moni Mayanjili à partir à boulevard Kotoyo kunate Kotoyo donc ba commune nyonso yo ezali pembeni ya Mayanjili donc ezali njili et ali Kimbanseke et ali Matete ezali Kisento pe babakisa Lemba mais ya Kinelenda ba œuvre ba travaux d'infrastructure et ko salema bongo pona biso na njili na kati ya programme wana tozali ba grand bénéficiaire na repesa exemple ya quartier 5 Kibonoko Lukaya
bakanga nzela babloka egu ezalaka kuna kaniveau eza kuna bana 5 balelaka so mvule deja eloko wana eza na kati ya projet Kinelenda na quartier 9 na 6 sur l'avenue Matadi ezali na egu eleka na se ya nzela wana se komafa avenue Matadi 6 na 9 donc na kati okoko telema na se wana mais na ngambu ya 9 na parcelle moko babengaka soki ambassade ok batonga babloka egu wana donc na kati ya programme Kinelenda on va détruire pour ba déboucher babiloko wana merci beaucoup na parole bopesi ngai to sunga diaspora na biso to pesa bango makasi po te makanisi baza nango bakoba parce que bakosuka kaka na balabala mibale te ba projet ezali to sala na bango nzambe asunga biso exemple oyo ekoma na balabala nyonso nga pe na komema ngo na kingunda na kobetela bango bisolo merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Vraiment, na nesengo ya makasi lelo d'habitude na lobaka trop. Mais na zangi na maloba ya koloba. Ndeko nanga fandaka na Italie, tosolaka ne presque tous les jours. Donc souci eza na ye, yango mpe ezaka na ngai. Comme par hasard, tokutani kaka na sasa mpe par hasard, ayebisi nga fo azala na makambo ya bana makonga. L'invité aye oyo bazana bandeko bo bazali awa nano bakote na ADN te bobenga bandeko na bino bazana poto ba adhérer na ADN bayoka makambo babito bakolia mbongo non c'est pas comme ça. ADN na bandi banda ba association banda ba liboso bana nyonso ya njili ya mokili basanga donc ils étaient tout monene tokokaki yango total par rapport à tant ici pour rien. Et on n'a pas compris qu'à l'étranger, il faut vivre en communauté. Ni tout le monde a malin à tout ce qu'il y a bango libanais banini mais bango bazo progresser biso ba kolomboka toujours tikala parce que ils travaillent en communauté. So moninga na passe il faut voir aider. C'est comme ça. Jacques Alobini je peux comprendre Alobini donc englobé presque baïté na bisomos et c'est mon année zali place de fandi eza na quoi toujours victoire na ba malfaiteur place oyo batu bazoka ko tchemi de côté biso de tchemi de côté yango na la osala bonyo so na la o dalemba na ya awa na rata pona kotala compétition donc ndenge to kangi place oyo toujours na semade nous sommes la vigilant. Nous ya la muto mabe Jacques a ofanda so wana te. Eza la za mwana makonga so kala kuluna ana tro ofanda na de. Kwa so bolo tika fanda wana a obenda balinga na ni. Donc ceux qui attirent des ordres obenda ceux qui sont moto so charger na. Donc place ya kuluna na makonga eza lisusu ti. Kwa so ki to lembisi ba kozunga. Donc ce que Fandi afanda wana suki ataza kana lupango na bango afana lupango na bango makongeza pona bakuluna te na remercier vraiment ba tous les bazalaki awa to pesa na maboko to simba na makasi totala biso nyonso nzela moko oyo bazana bandeko bazali awa bobenga bandeko na bino na poto basadere na ADN. ADN ezali lokola entreprise. ADN ezali société. Na ba makanisi tozwaki mwana oyo abotami fabotama na maternité ya njidi fatanga na maternelle ya njidi akotanga na primaire ya njili akotanga na humanité ya njili
akotanga na l'école technique ya Njili, akotanga na campus ya Njili parce que nous on voit loin. Toujours bana maloba mais l'air ba ko pousser na banza ba osal sabiso to go réussir projet na biso. On a kina nga koloba ngwana na pesimboti na bana Aden Nyoso na bana président Chaplin Gary Mugao John Makengele Bongo Bile Fidos Munabeno et Yananga Emma Kikwakwa na pesimbote na vie James en passant na pesimbote na vie en passant na pesimbote na Patricia Kapinga na pesimbote na Malandu na pesimbote na Maman Zouzele qui a Faucon na pesimbote na Beya Lili bon na pesimbote tellement basé belé na pesimbote na David Mpaka Evie na pesimbote na Gary Muga au conseil stratégique Jean-Pierre Mandiango na bandeko nyonso bazali awa na pesi bino mbote belé na ba famille na bino nzamba pa mola biso nyonso merci. Est-ce que tu crois que semble à tenir ligne biso nyonso to loba liloba moko pona tina na ye pona tina Aden to sambeli na kombo na Yesu Masia. Nzambe totiaki katna moko ya papa na biso Frondo. Merci Fondro. Apesinga honneur oyo. Tolobi boye toza ba bantu. Biso ba bantu tozalaka na bakoko na biso. Bakoko ata bakufa mais bazalaka ya biso. Bongo et moi geste tozo sala ezali elongo na bango. Po bango nde batu basimba biso tozalao. Na kombo ya bakoko ya Makonga baye bakenda na kombo ya Aden banso oyo bazali mokili mobimba na kombo ya Fondro. En tout cas tosopi masanga oyo pona kotalisa elembo ya bolingo na biso likambo esalami awa ekoba na kati ya mitema na biso manso maloba miawa salite kikuluna bondumba nyonso ya mabe ezalaki na kati na barabara. En tout cas batata ba mama to bwaka yango na fulu lelo yo bakoko bomeli bosunga biso awa pote Makonga ezala mwinda na kati na njili elembe oyo esalema babarabara iso. Merci na kombo na bino banso tosengi tobeta maboko pona Fondo. On a reçu ça, vraiment réunion l'équipe bien, ma cameroun se l'équipe bien. On a fait Simbote na président Chaplin, vice-président Gade Moukoulou, secrétaire John Mayengele, Bongo Bele, on a fait Simbote na Sami Mabwanga, on a fait Simbote na Emma Kikwakwa, on a fait Simbote na David Mpaka Evie, on a fait Simbote na Fidel Monabeno, on a fait Simbote na Patrice Imbili, on a fait Simbote na Jean-Pierre Mandiango, on a fait Simbote na Gary Mugao, conseiller stratégique Touché, on a fait Simbote na Patricia Kapinga, on a fait Simbote na Mambweni, on a fait Simbote na Maman Zouzele qui avait Faucon à Saint-Martin, on a fait Simbote na Bandeko, Nyonso bon. Oyo bazwi mbote te vraiment balimbisa ngai bana Aden Nyonso ya Njili ozali awa. To tenir bon, to sami beko, to cotiser. Et puis bandeko nyonso o bazana kisasa awa bayebisa bandeko na bango ke na poto Aden alingo banda kisalo me banda. Donc bolo bateki o bakolia mbongo tout ça ezali ba discours moko diabolique. On va responsable o to bozwa yango to bosani sala. Aden lelo ibandi mwana. Lobe kotola. Tuza na kondima, tuza na foi. Vraiment na sepeli na bana Makonga.
toujours la kati ya Makonga parce que Makonga na kati ya Aden na victoire aujourd'hui. Donc dans une semaine pour celui-ci Kuluna comme si baba la propre pour chez lumière. Donc vraiment félicitations pour la bana Makonga nyonso mingi na fidèle Munabeno Moïse Ngetadidi Bianco Rifin bon baza ibele Béa Mami la plus belle Lili Moumazi Landou Plégé surtout Yazaza Ima Kikwakwa Dani Matekambuta Sélé tous ces voix c'est rodé de voix Yolande voix et puis José à Bruxelles Rifin dans Makonga numéro 21 Raph Rémi Lado au Canada Bekao en Belgique Didi oui merci pour la participation. On peut se montrer dans petit nanga papi vantard. On peut se montrer dans parcelle mon bejo. On peut se montrer dans Lucie. On peut se montrer dans Sœur Sophie. Donc dans Sukiwana, on peut se montrer dans Mistama Boussol. Dans moi c'est nanga Geneviève Makonda. Bana Njili Noso, Bana Aden. Vraiment on verra. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Feu!